poison te pona lia poison depuis kokola ba chimé biloko ngana aller l'équipe poison on est abandonné ba komba kolela ba gai mais yoka na caisse ebungaki 30 millions ebunga kande ndengeni tozanga kande kozongi c'est la Rwanda kolela na kolela mama na ngamboka ningelela boye tala baba aza kisengi tekata kisengi moni kisengi ata ko beta te so beta fingi ata na kisengi o senti ka finginga c'est que obete minga fi a fingi so yo kinga to linga rapeo te mama ndako ko futela ata yo na mukolo pa ngobeba na so lingi so ya vi na yo ko tenda ngo propre. Encore une fois, merci d'avoir abonné nous sur Koba Plus, na confiance pour ça la biso na chaîne Abino Koba Plus, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez. C'est notre devoir de vous informer pour ne pas monopoliser les paroles derrière les caméras. C'est Mike Moulopo Mutazana Sima, Indi Mutazo Manyola, Asimbi Azo Simba na Tina Kokota na Katavanda Kunabino. Merci l'équipe Kosto Mobimba Oya Koba Plus, et chef nous Koba Plus. Pourquoi pas la vidéo nous sommes abonnés, na confiance au Salabiso. Vraiment encore une fois, tout ça les descente na Tina Rosolo la moko Oyo HDD nae ezaya ko komela nanzela naye ayeba ko panda swaka ayeba ko pesa indusa ayeba ko solola na makambo o ezake no ezo déranger biso na tangu yo zangi ko tuna mutuna tope ko luka ko yeba mais ye azana boyebi kati na ye ce qui Mike mo le poza d'accord nanga akota invité nanga na tina yeba ko se présenter na bino so besoin na la 4 quoi globe terrestre. Encore une fois, bonjour, monsieur John. Bonjour. Merci pour le bonjour, monsieur John. Non, pas ça. Pour le mieux que côté ma casse entre bino là. Problème pour nous, c'est ça. Encore une fois, merci. Nandenge, Ndimi Kolekana Koba Plus, disponibilité, nous merci. Pour ne pas monopoliser les paroles, Toko Takana Katama Solon, Ndenge Zalaka. Kota la lelo, vie sociale na biso peuple congolais. Yoko Zali, Moko ya Bana Yamboka, Nino Kolwana Kati Kotouma. Vie sociale, c'est un monde qui est là. Le corps de Koufa, c'est que ça bien. Problème, c'est que Moutuna Mouté va reprendre vie en charge. Na biso polele moko yo kanga bien. Mboka moko te na mukilo komona te za kitoko to mabe balesa mutu na ndako lokola bébé. Mboka nyonso mutu na mutu alukela lipa ne peut pesa mutema na kimia. Conseil gratuit na RDC difficulté koza makasi mais pas ya suki za Congo te. Difficulté à l'état eza différent na difficulté au mutu yemo kwa memi yango na kanai. Wana foyeba. L'état eza majorité. Lelo na Congo soko tambo na bisika so babomi bataba bangulu nyonso kosi la basombi bauti wapi foyeba lelo kota wenze nyonso bateka kesi esilaka babala bilambe utaka poto eyaka soko tali basomba ngona batu nyonso balati bauti wapi c'est ça comprendre compagnie sera ba masanga soko tali lobi na tongo bakaje ko telema na babalabala ebele masanga zo sila bameli bauti wapi on est ça comprendre. Oyebi koya na loi ya koloba te ke lokola baby ngape baby nzamba boye makambo wana na mona batu na place a passe ye bonere ye na pillage bele ba kima o ba bima mingi ba kufa misu pe basi e simba chaque régime mabena malamu ça ka changement ou bien okufa ou bien ozo ou bien okwe or mobola riskaka mobola pa na ezande risque qui na risque renari oyebi nga na ko juger Congo te okutate Congo zana berere nango menga na tala kande nga moko métier nanga est-ce que so pesa lipa nga soki métier nanga pesa lipa te totalement fona ina Congo soki côté nanga so pesa lipa Congo za mabete pa nanga lipebi ebimi na fête ko une invitation molie malonga te fraude la leki to ko koleka mutemvi invité n'importe ça comprendre ya on a jepsa yo ba tu fo ba yeba ndenge na zaliao Congo esengi nini? Congo esengi technique ya kopesa vie raison. Yo mokolo yo mema vie lokwa mutuka o ebimi. Mutuka nyonso na nzela to mwana ngo mituka me carburant za na kato ya réservoir de comme ça ba trajet différent. Trajet nanga eza ya mame na ko si c'est ça si pamba te poste te caméra te hotelema. Na ye na vie abibamba. Normalement vie na spectacle ba bar ti wapi mena vie na venir malunga te.
il faut même ma vie na ngana ndenge tenge ke keba ba masa bazane tingati to koli to zandenge moko machek mutazana venir na ye eloko esengi na kisasa ba jeune kino ba vivre lokwa na communauté ndenge ngana zokola wana zokola toke ndenge sabo bongo oh rien kola kana calcula ndengo uti chebino na makambo ozomona. Vraiment tozo continuer na maso na biso pasta au répondre ndenge sengo oyanola mais côté rappel lelo mboka mne lokola RDC dernièrement tozaki tomoni ndenge ba nommé ba ministre économie tozaki na problème likambu ya Thomson ti lelo bakena repêcher mbisi yango ba yebisa biso ke Thomson ama wana ba distraction pays comme lisusu na likambu ya Masango est-ce que na mboka na biso RDC na mabele oyo mabele za fertile toza bato foto kene ko kemande ko kene ko somba Masango esika ya bato si longtemps to ute ko landa na betando ike awa to mona bande ko na so bakuluna o bakoma ba frère na biso bakena ko sala makamaka nyemaka service national mais ata saki moko ebimate ke lelo toza wana penda na makamwana obima mingi ba politicien selonga na Congo na osoka ke pays oyo to lingi yango te biso nyonso so oyo kinga to linga pays ote mama ndako ko futela ata yo na mukolo pang bobeba na soko lingi so ya vie na yo ko tenda yango propre ata couleur olo tam ngona po yete mto ko futela ngona ko longwa na tinga wata vie comment mingi na Congo to zo yango lokwa neti na ma olo ko lobi na beti calcula Congo na bandi kutu musika tala kaka ba makadamu ba bumisa ba nzela ba boulevard tala ba goudron ba chaka et ça même pas aw mvoa makuta ko tia béton na lopango ne ko leka goudron ba la bala na kilo or goudron ba la bala mbaka ba remorque ba danki ba camion nyonso mbongo ebimaka ba million kendo tala musale sala ko kukama comment mbongo bima 5 millions 10 millions okundo kuta kaka danki moko etindiki ka mwa tour moko deuxième tour ekufi tala ba barabara nso tout l'état bongisa okutaka danki moko pembeni ekufi ezela misala ya tibana bakomo saka na moko ekufi iboti pena mai alo bana yo mboka ni ezanga suivi soki place toboki orebe ko ba mambara moko basela ke sala trou ya munene bongo basengela ngo budget me bayiba webi escroquerie ya makambo ezoleka na Congo eleki ya monde entier même na lifelo ekosaboite so yo kinga français le kaka na TV pesa solution ti tala ba opposant ba inaka bato ba na place bino bwa mayele comme boko pesa bango idée te ke ba bolo ba idée na bino ba yoka bongo ba salela makambo esi esimba kaka waza na place yete o waza na simaka fonga tala ba yango maninga na taka be mission politique na TV te ba kaka na critique ko finga ko chola tala likambo Congo pona ko pesa solution na bitumba to ko karate mboka ninyo ngana yebi depuis kala sera Mobutu to soke ndoko libérer ba Tchad. Mais na RDC, maman, aveugle, ata zanga makasi. Et n'a pas aveugle. Moutou normal kaka. Aza l'aveugle, aza la baba, aza kisengi, tekata kisengi, moni kisengi. Ata ko beta te soko so beta fingi ata na kisengi, o senti ka finginga. Ouais. C'est que obete minga fingi. Oui, papa. Na zangi makasi mena fingo poka suka kanda. To zanga kanda ko zongi c'est la Rwanda. Kolela na kolela. Maman n'a pas de la boye. Parce que bon, c'est l'ango français na TV. Bageli ko ba gros moi collé la population qui t'a mis mis mettre en bon pays. On est agressé. On a besoin yo na ole là. Si vraiment tozo continuer à passer John il parce que ba gros mot. Ouais, la dictionnaire coûte. Pour na ko pesa ya souci. Pour impressionner biso. On est culpabilisé. Détournement. On est agressé. Le monde noyé. On est abandonné. Bakomba kolela. Bagaï. Mais yo kana kies. Ebungaki 30 millions. Ebunga kande dengeni. Sobo ko iko soma minduki te. Mais batolotola mboka sobo ko pesi commission batolotelo ko ya bat bakokima. Mama mboko yo. Ndakita bana polele. Tala. Yamoni na regretera pourquoi na za congolais. Mais au Kenya na mboka ba pa pour lemba ki on kokaki on kokate John Ozonga pardon penza. Omoni pays oyo kanga pardon. Na ba no polele. Ebele ba libanda ba lingi Congo. Ba boya ka kozonga ka pona kolia. Mboka mobimba miliki. Guerre zo bunda manangola batinda miliki na Congo. Guerre ba savimbi me miliki zo na Congo na iba miliki ba lacrogeno bana. Awa pays kimia miliki na Congo ti lelo.
ngamu ko na zoka miliki alibanga 3 semaines saka dekopo wana maya kala mute ba mona pembe na nginditi fa mona pembe mama mboka oyo tika omoninga nakobanga poison te po nalia poison depuis kokola bachimie biloko nga nalia eleki poison nalia biloko elala 2 jours sa bachauffe mpo kaka libumu yango moko ezalaka moto tokiselingi yango moko na kati epo libumu nyonso ezalaka moto soki tembe bimisa mopepe meko osimba ezalaka moto kwa tio d'échappement atokebisa matière fécale nyonso ezalaka moto libumu apiyo soki okufi tula libumu moto yango moninga ata na chauffe te naliaka mpe kochauffe kuna na chauffaka déjà vraiment pasteur John azana tina kokena ngo mais pasteur John tokene mo polémique muke loi moko uti kobima ngala okeno mingi poza mutamaele HDD komela loi moko uti kobima ya polyandrie na polygamie donc na place ba voter ba loi oyo biso peuple population tozana souci nango mais kotala batango na kati ya chambre haute na chambre basse c'est comme si so baza libanda bazaka na souci ya peuple mais so bakotika na lopango to bengi parler du peuple neti mo makamso ebungaka na moment o est-ce que ezaki moment il faut ba voter ba loi wana yokanga bien moni vite ozana ngwa na tolo bana osongela ba tono zo mona bazo tourner de ba théâtre et distraire bato nga tous les députés na tchaka bango kati na ba no polele so ndiminga bien souci ya mboka na mona yango evandaka pa chef de l'état na ye moko pena zana souci ya mboka akutana na bato balingi te parce que congolais eza boye soki osali kombona ke lokumu mabe congolais alingi fo ebeba po basaliri yo ya chola mazaki na place pe faka ede mboka oyo yokanga bien oyebi ke na ba ministère tous les ministères ba ministre kingani sur 10 de bakozala bien 8 mal préparés koyeba français kotanga ezaka za civisme te comment bakonzi atango ya bible batangaki te me batanga mboka malamu Joseph apesa solution d'Égypte atanga wapi David abima mokonzi munene atangela wapi bakonzi akala batangaki wapi sagesse ne bomba muki comment lelo bino bokomi na ba intellectualisme makasi bosisi ba université mais bozo kopesa solution te Baptiste Minene na kopesa eloko moko conseil bango zala na tata ya kuiti o ba mimake na pusu soka lango be mbela ke quartier mobimba mais ki paraba na bien pesa mbonga wenza ki para madame ki oza na papa o aza na respect ba mona ke na balabala tanga mais alesa kanda ko mabeba na baso konda likolanza ya nzala mais yeli banda lokumu fo tata so yo kinga Congo po bonga na tsaki bango balongola kaka zero moko zero ezani au moins na biloko nyonso to bosana ngona Congo social bobo ma zero salaire batu botika wazaka $1000 ko toucher te wazaka 300 tika e journaliste penenga zoka 2500 na compagnie botika mais na vie social bobo ma zero bandi na transport so bolongoli zero mo na transport ezaka 500 ou 1000 francs so bolongoli zero tikali 50 francs ou bien 100 na carburant est-ce que bato makolo bakotambola susu kabela mutu 500 10 tours les ans na 4 so pesi 1000 francs fin tout ok na makolo so akema makolo seke sengona na ye so kolongoli zero na kolia fufe za so combien na ebité so ki 6000 so combien so kolongoli zero na pas fufe collège à démission longoli zero comme 200 na 200 na ta journal qui ne comprend pas si ma 1000 francs so be économie ba ko benga na muninga mon père ça ko tale fa bima na kilo ke na sala ko kolia so ça va combien 5000 so 6000 so longoli zero comme ici 600 pesa mo 6000 francs wenza ko lamba ko député moi continent c'est ça là exacté bobo ma zero mindele ba yeba ba boma zero angola pesa lenga na kendaka angola ba boma ki zero poko lena ngolelo ko muke comment grand pays ko la Congo tout ça na ko dia pas style no courant na sai ba mona facture courant na mai boza na droit ko senga ba to facture te bokata ba to ni ngwa 2 millions na ton ou tu las voix to la mukate bazo belela biso na kende 2 millions bolo baka mutazana ngo nyongo ya millions eko futa makate bokata batu ba courant mais batu ba sokola ka ba ta bilamba c'est que ba zoma ipembeni bino nde rechi de so bana perte boyo kana bolo ba te population za biso moko mai ko sila ka te kwanti ko banda mwanda ti ba professeur so mai ezebe ebele to réduire facture to tela bango limite moko ezakaka chaque ndaku 10000 fois 10000 francs boko mona que ça l'été ko tonda na minute po na 10000 francs za la sonne
comment te futa 10 000 fois te nini muke mais bino bato bazosala bazofuta mateme nyonga 1 million nyonga ba 2 millions bokozala bazoba ti wapi na français na munoko makambo mingi bakata yango na sagesse kura mobuta tikela bino inga. Oui, mais en tout cas, maman. Tu as 3 barrages ici, les lots. Tu as balingi mboko te. Bolingo le caragnos. Oko tanga te. Soko sana bolingo. Ala mno le kamuta si sa classe. To kutana na bafantirier. Tala bango na nzele za kapolele ba le karate. Era mutage population ba tiko te kana misala pasi. Wow. Ba ke da rappel misa sa publicité. Abimika papa nkabino ki lokola nomanga na député na mona labi bino atake no mena masanga na kimbuta na bayolo mena wa kaboto la basinyo nyonso ba ventire yango bozo sentana ka bino na bino na le melo polele dimelanga mboka o ba konti moko mal instruit batanga mingi na mboka yango bazo mona la biso awo we ba ngote ba konti batanga na mboka we bite oh batanga ba première tina 6e humanité na mboka. Oba nota mama kolongulu ki motema mabene batanga sikone to kobongisela bango bakola bepse to bakonzi mingi bana kisasa na lo bano polele batambola makolongulu akenda ka classe agile la gomme na simbi na maboko asimbi manyoko na mbala wana minerva mbangu 6 km azomi yembe aloko mutu kama ezo kimbango makolo fu soka kimi mama makaje mga milo beli fu bango wana yebi bango baiko koma di chance ko nommer bango ya ba ça se va rendre c'est ça c'est ba kata ko psene te nyokola bango kuto di en tout cas ya ba ngara classe bongate ba mettre ba futa makate or Congo soki ba mettre ba futa mite maile ko côté là-bas na te soki mettre obi na Congo soko za zo bando ko mata po mettre olinga mwana zo ba loka ba futie te pesa nga $10 na tio ba po fe ofele soko za maele ba kotangi sote po za maele ko pesa nini yango tanto so fika classe silie baso bana baso basisi ba classe misala malonga te oya tangi minga sa ko muta sambela ka makasi ba ko maka maele moko oya sambela ka makasi maka mutu abanga pa bike lisumu eza oya tanga mingi nyosa mona ka ba loi soto sali bete loi soto bongisi te loi parce que bino botanga me baso seki botanga te botricha atala ba polele. Pasteur John a continué kolo Pasteur John quelque part les espèces à passer kotala ndenge mambango zo kendela mais to koti pera to kende pe mom kena culture aux appels moko na kati ya batou parce que tant aux aura temps encore répondre des batou c'est que aux aura peine temps ya ko faire ko travailler HDD na yo moto boanya lelo kotala polémique ezali na monde ya ba comédien mingi ba comédien mingi bazo ko envisager ba bala bango kaka mibali. Dès qu'on a vu José de Londres dans un problème na moi sinaye à partir à poto yo kozaki na poto kozaki pe na poto oyebi makambo ya basi ya poto likambo mokanda ndenge bakendaka nango mwa pasi na mibali to kotangela ngana basaba problème baba na mona ngo ba fitilité wana mama ebele ba bazoluka via biso zotuluka via ebele otangaka wana bayeko luka koyeba na koluka kobonga bautuni bafima ose kotali mama pari misala na so balekaka wana te tatanga za porter na libongo libela parce que mingi omonaka wana mama yokanga bien vie eza mayebi chaque métier futaka so bazaka na mokili te otanga te okomipesa vie raison bawolola wame mwasi na bana nafa bamonaki moto asolo yeyo neti nga nasenga bomengo te nasenga ande courage na ngata ke miku eza makasi na zong selanga oyo ko bomba ngata ngo kununa amen lelo eza esengo lobi tango ko lemba miku elembi ninyo osala ki pe zong soko mampaka bomba soko batela yo lelo te mama okuboya malobi tala yokanga bien ki bompaka ezaka na makambo ebele bomba piaka soki eleki yo ko bima mutamisala molili partout ke na famille yokanga munene oui ko bonga makasi ndoki ko zala piaka makasi ndoki zana kuta mbongo po soko bimisi mbongo batu bafandi nye yokanga omoni makambo zo ba théâtre na moni batu mingi et puis batu mingi ya théâtre so tali bango ba continue ba parti politique comme ko utiliser bango na makambo belé ba mikabi na baloye omoni facilité so lingi via facilité on me mettre na ba risque bibembe mingi omoni bandeko ba kufi lo koso ne bomisi bango nalo bana yo RDC tozana buso ba moko
mabe omoni oboye oloba mpona mbongo likola piaka omikoti na makambo ndimi ondimaki te oyebani na mosala na yo oroluka mwasi okobala na vi na yo yo okoki komitika na mabala ozoposile libala yo mobala ozoposile na poto na bala ntango okokende mpa mwasi yango mpo otosa ndenge bovivaka yo oke na complication mentalité afrique ne ya poto ebalana te so olingi esimba fo umea na poto mpo comprendre ndenge eza nga namonaki yango maseki me ntango nakomaki na poto bato afrique apede na bona komona yango nkele mpo ebalani te na makambo nazomona vérité ntango naye kosonga naye kocomprendre bango tozangisi ndenge moko mpo monake vi ya poto eza vi moko soki osangi mokanda riske piaka mabe kuna koswana nani ndako na ndako mutu ye moko bafrase bosolaka te bolenganaka wawa moins de rere nakutu sa babenga babengi police namonaki nde natimba eza nde boye tolula poto na mbinda kitoko me bomba badanger sikoyo poto yango mpe bakongolo baza kuna mingi baza jaloux oyo azwa te akofungola nzela ozwa te okozala bana o 4-5 osala te mena motu abana ozozwa mbongo mibali ya kisasa so bakomi na poto bakendaka na ide ya malamu mais bakendaka na epuis yokananga bino basi ya poto mobali abiki aza na théâtre 25 à 30 ans est ce que biteka azala na mwasi déjà awa ava ya asoledi ya na mwasi na ye mama kanga motema nakende naluka doke nakobengisa yo na bana soki amoni makambo ya doke esimbaka su te mpo tokendaka na loi moko gouvernement ekoma na niveau tya mwasi isemi soki mundele te mutu mwinda na bato mwinda yango mpe mingi bazalaka kuna oyebi ndenge bakabonelaka te po kuna po te ezalaka mboka moko mwana mboka moko mutu to azalaka na mentalité na ye